Sazali aya. Oh, kuna na lola. Masia yo kumama. Tango tokomaka na suka e. Oh, yako sekure. Nzambelekelaka biso e. Oh, yako sekure. Oh, sekuru kala e. Oh, sekuru yaya e. Oh, sekuru kolo e. Oh, sekuru e. Oh, sekuru e. Papa kita yaya e. Babeli bazali kozela yo. Bakufa miso baza kozela yo. Bato na boloko baza kozela yo. Bana bitike baza kozela yo. Va t'asseoir d'abord là-bas, je suis très sérieuse aujourd'hui. Oh, secours Koloé. Oh, secours. Oh, secours. Papa kita yaya. Yahweh. 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 Yahweh yokumama libela. Basala bakinine. Bango bakufi na malaria. Basala ki bavio yaya. Bakufi bango moko na accident. Bokota ko. Bokota na makambo yebisa bino. Bokota s'il vous plaît. Bokota nga mona loba avant. Et c'est interprété. Une faute avouée est à moitié pardonnée, je l'espère. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Je sais que ils ont ma bé ma cassi. Mais celle dit me couper sa solution. Na volonté nanga, na bonne foi nanga. Beaucoup à partager s'il vous plaît. Si vous partagez, vous partagez s'il vous plaît. C'est très sérieux. Si vous partagez, si vous avez une santé dans le kata, comme ça, air mort. Bandeko bokota ko bokota nga mona Sabino makambezole. 12 personnes sont pendant 3 minutes. Pardon. Fais ça, bonjour. Bokota. C'est très difficile, c'est trop triste. Naza vraiment na ba merde. Naza dans la situation où peut-être qu'on s'en sortir. Oui, je sais que je vais m'en sortir. Mais pour le moment, Bokota s'il vous plaît. Naza na Turquie. Mida, nana na Turquie. Nana na Kinshasa. Nana na Turquie, nana na Kinshasa. La vraie version du Camboyo qu'on parle en Gamboyo qu'on parle motoute. Mida. Mida chou. Bokota tout comme ma sang bon expliquer bien quel Camboyote. Mida bien na Turquie. Mida na Turquie. Na donc ça me sim na Turquie ndeni. Na longolende sim na tikeka WhatsApp. Parce qu'on avait une pression. Donc, mais dans la Turquie, je suis à Kinshasa. Dans la Turquie, tout comme beau partager, tout comme et puis je vais essayer de parler dans un bref dans ce là. Ouais, non, mon anati dans un bref. En fait, nga lokuta vraiment te. Dans un défaut, mais muto ebinga ebikene ebi okosate. Na ceux qui n'attendent à salir ma bé na baké ngam na salir ma bé et les cam na yeb sabino na zana ngam na faute. Mais pour moi je me dis pour nga na baké réseaux sociaux et réclamer au problème té batu ba finga. Mais après biso ka batu ndeto luka solution na simanango.
Et la plupart batalanga na loba na ko sa na soit na te na YouTube na ya ko luka ba règlement de compte te na yebiti na ni na ya pona zo kata mo 1 franc et sunga nga ta na bilo na te kaka ata na vie na nga naza pa na ngai na nga pa na nga soki na nga ndeza salité en plus dans un konda vu des problèmes que je toko ma 100 personnes na loba bon partager penza fais à Dior. Arrête tes bêtises Stéphano, arrête laisse mon téléphone s'il te plaît. Bon so toko mettre 50 nde na koloba parce que c'est très sérieux que na kokate mutumo botozara na bien aza na faute tonga na faute to yori dans les réseaux sociaux. So peut-être on a répondre dans les réseaux sociaux c'est que na moni bon nabi ke na sali mabe. En tout cas, j'ai mal fait. Mais je veux réparer na senga kabati na ngai tom qui est à l'aise pour réparer mes fautes. Mais bozo matati bozaka 30 wana kati na nga kasto sa mo mida si sa no live sans mida aussi sa live tant bo luka vraie version pa muko likambo ezangai bino bo ko yoka mida bi kambu te bo anda mida bwanda mida donc ipo ko kota na live anga mida ponga mukoli kam nazolinga na expliquer bino ngam nesi no ke ngam na tort ngam tu na sali mabe na se comporter mabe et je vais vous donner mes raisons bien que Rosala nango te ke ate nene oui mais peut-être ça que rare mais j'essaie déjà de réparer et nous avons ça grâce et si la nango et ça mort d'homme nakati kasi boko yoka no mida po abozo matate ngamono na yoka mida ona oloba nini kuna oba tuneso bose focaliser kuna ngam no linga na expliquer bino likambo Rose Deborah Kabongo nomba tenabi toko mata 50 bo partager toko mata 50 bozo kokoko ma 50 te mais bozo benga ka na téléphone kende ko benga mida non ko benga mida te mida c'est son job mida za YouTuber ceux qui biso moto ina makam na réseaux sociaux mida rozwango c'est son job ya wana nga na kokana nga te ke ezalaki ezongaki nga batu bayebi nga nazaka na caractère ya kosa te nga so na sali na be même ata na tongi mutu même so na sali na rencontre te to loba ki mengam na loba ko to yo bolimbisa nga so pe na lui te boete en fait naza bongo babia kaju naza ime wana te ko ya s'il te plaît so peut-être na pesio onga na sana ngo o supporter te so na pesio situation onga na sana ngo na minute peut-être au supporter te s'il te plaît nebi ke bo finganga belé bon calme-toi bon traiter nga de tout sauf rien mais si avant peut-être na kufa na zone salzo na ngeta na se na résoudre problème bon yango mida zong silanga bato anga moko na expliquer bango boke ko benga bato pa mida kuna bo ebise mukoli kambu ye mo akoti direct bakota boke ko benga bato pa mida bo ebisa wike mukolo likambo mida ne t'inquiète pas ngam mukoli kambu ngam na sali horaire ngam na sali mabi nazo meka ka ko expliquer bino parce que généralement na yaka na makam na réseaux sociaux te pe na lobarango ke réseaux sociaux et bongisa te po ata to yeto finga na réseaux sociaux seulement moi ou bato be bani na bango photo luka to réparer mais comme peut-être comme nango une façon ya pression ou ya nini yango sko te to boko mebele boko masa mida kutu mukoli kamute bwa kunebe boko ko benga bato pa mida boy bisa mida akata nano ayoka no nga mukoli kambo puis arozongela direct na yi et puis na yeba ki ke likambo
il y a ça l'ampleur babomba na ba makala ya babomba makala moto te milingi bi makaka boko benga batu pa mida boyisa bango ngai la concerné nazawa noze to kuma sansan que to komi santé na koloba na ngai te na kata na nga pour mida ne na vérité te mida na ayoki ne ngate. Ah Stéphano, j'ai pas d'humeur s'il te plaît. J'ai pas d'humeur. Oh, je t'interdis de te frapper, arrête tes bêtises. Yaya, tu commences ça. Hey, mida au pomme ni nango. Ah, je t'interdis de te frapper, arrête tes bêtises. Je blague. Je blague. Toko mata c'est à ta 64 na kiti. Hey, bon ça au bon, il faut comme bébé vous c'est ainsi. Je t'interdis non? Tu blagues, je ne blague pas. Oh. Angelica singing ça non ça n'a pas d'angai. Non n'a pas d'angai. Bon la mida na nature. Qui me dit non comme nature qui n'a pas passeport. Non n'a pas d'angai. Non n'a nature quitter. Non n'a pas d'angai. Non n'a pas d'angai. Oui. Naza poursuivi la justice, oui. Naza poursuivi la justice, oui. Et justice penga mon arrêta ma bête. Et ça casse pour se comprendre peut-être but bon tinga ba message, bon tinga ba message belé. Na moni makambo no ela komi. Na moni. Et puis na répondre qui peut. Na moni makambo naïb makambo no ela komi on nga expliquer bino. Et na makambo no ela komi na fautif. Te non lobate, faut beaucoup me belé ya. Pour non ça na émission te. Na bi que ton aussi so loba. Be émission est belé. Bat bo finga nga e belé. Na yebi. Mais beaucoup ata 50 pas beaucoup komate. En tout cas dans 5 minutes so beaucoup 50 c'était na 4 nanga. Comme ça tous ils sont mis da silisi après ceux qui mis da benga na live na ye. Na ki ko expliquer na live na ye tonga mo na ko expliquer parce que nga mo kolika na nga expliquer bino mais bon tinaka nene ya benga mi da no benga mi da temi da za youtubeuse atanga peso likamba bato ye na sala yango ba direct na lobaka mi da youtubeuse so biso mo to na likamba na biso so biso mo to akina na réseaux sociaux temi da nga sala yango direct. Donc biso mo to na likamba na réseaux sociaux on a mi da sala yango direct donc no benga été mais mi da na za na Kinshasa. So c'est direct qu'on ose ça sim nanga bo benga na sim nanga bo mona ke leka na longola sim nanga parce que ba tchelenga localisation j'ai un enfant j'ai une mère très très malade, j'ai un enfant, j'ai deux frères et de nini oyo peut-être que sur le lot ma bemo e komelinga na likambo na bikena ko réparer. Et ça, on peut pas se macasse. Et on a bien dans le mois en attendant dans mes cas, dans le cas, qu'on soit solution na WhatsApp, na musika et tout. So, mais si kasi boya awate, ma belle okuta. Boya, toko maçon. Pendant qu'on a ça, bah, direct que belle, dans sa moralité. So, vous remarquez, Mikolo, non, ça la à part dimanche, n'a kota qui ka, pour pas j'ai à vide, so, vous remarquez, Mikolo, bon, mon a que non, ça la mida nazali nazanga Turquie te nazanga Kinshasa yaya na Kinshasa mabuma Congo ndeni yaya iba pomnga zanga donc bimata Congo te donc ko mata mbanzango te yaya nazanga Kinshasa na longo langa kande sim pour la localisation de la longo la sim. Le temps est tout solongo à l'amiable. Le temps promis c'est calmé.
Bon. Bandeko. Eh, il a violé. Moi, ça viole la caille. On a violé. On a violé. On a violé. Moi, ça viole. Moi, est-ce que d'abord, moi, c'est pas violé? Non, la violeté, nous appelons lesbianité, nous appelons, mais ça n'empêche pas que bateau, salarango, salango. Bon, je vais quand même vous expliquer ça. Bon, nazo. Te yana kim nanga turquité. Aussi. Alobi na ebongo te ya. En fait, to yeba ninde to sala. Bon, prends mes aboys. Tokomi 53. Je vais essayer de parler. Mais je vais essayer de parler. Mais oui, après, ben, monsieur Salama, après. Prends mes a, naza na problème. Na Noëlla Madinga. On va sa sœur nanga. Na problème na yi. Prends mes a. Ça va faire depuis fin juillet année passée. Na sombela ke biloko. Mukie. En tout cas, mukie. Tu vas dire mukie komaki. Mais ebele no ekomete. Vu que dans une situation qui très compliquée. So bolandinga mingi na ba direct na ngai tant que ma mambo soit na lo barake. Mutu na mutu. Sauveur de l'humanité, au moins te nga mona yo telisango. Pour nga na finga batute, nga na finga batute. Ya wana peto moni tombe sans que mida osa direct na ko condamner été parce que za youtubeuse. Musa na biso ya wana so likambo za photo loba. Musa na biso ya wana so likambo za to loba. Mais nga na finga raté. Nga na bomaka pe mutu te. Ya wana mote nga mona boti courage, malgré ça makambo soni. Mais na boti courage quand même nga mona loba. Parce que mutu mida ko loba aibine vérité te amoneka ba message ndeke ba piken a analyser za youtubeuse a nga loba yo nga mona loba peto no loba bono yebisa bino ke nga mutu na za fautif nga na fautif. Ça va faire une année depuis juillet année passée. Mano apesa kinga fa na sombele biloko moko ekoma Kinshasa. Mukie penza en tout cas zaki ambongo belle une somme de beaucoup d'argent. Mais ça qui du coup boité hein. Et depuis 2009 pat baebinga maman yanga abela abanda malade na 2009. Et ça parmi les raisons où ça que na 4 classe na 6 classe T pour permettre baleki na batanga abasa ka avait sa liboso na partie gauche na 2009. Et non, 85 000 euros, 85 000 euros. Et les bosses qui n'ont ça va, qui n'ont attention. Après, il y a comme diabète. Diabète. Il y a 2 ans passés, il y a malade, il y a ma cassi. En tout cas, ça m'a tout coûté. Tout ça, africain, il y a des familles où ils sont soudés, ils ont 1000 francs, 2000 francs à Kati. Il y a peu de familles où sont au bota quitté au lali na balabala, sont au bota quitté au lali libanda. Et chez ma mère, naza, moi, à Liboso, dans le délai camibal. Vraiment, se retrouver dans YouTube. Et ça, parmi les raisons, on a mon qui quand on a kananga ils ont simba sousté na simba partout ata aso na ina 500 francs na ina 1000 francs et au sauver. Et situation penze qui s'est dégradée, elle a failli coûter sa vie. Et ce peut d'une façon et na biloko mano atindelenga na sombele
une partie à bon, on a utilisé qui en haut. Nebeka que na bunda mbang no zongisa. Mais et pesa mindeng et pesa méditer. C'est pas seulement mano. En tout cas, je peux avoir de problèmes avec 2 ou 3 personnes. Mais ezaka obundi awa olamuki obundi. Et yo sablo musu sultan komi. Doit ne kangaki yango en tout cas et humeli tango ezina zuma mukena ke obimisango na kuti blo mususu baby. Donc azam kolombongo azam kole loko. C'est normal que asilika, afinga, to atomboka. Et ça normal. Parce que il au moins azena patience. Et naibisa ki kailo moko. Ngana zaka muto so na problème, je sais pas si ça défaut. Nakoka ko explique ko benga sima. Nakoka ko étaler ba problème na ngate. Bat baby maman biso ba yebi. Mais peut-être muto a yebi té. Peut-être on reconnaître une voix. Soit amoni na ndela on lekai. Maman biso ça peser dans de 120 kilos. Le lot azam même pas na 60 kilos. Nga moko na yebisa ke vaut mieux sida que malade eza mabé makasi. Parce que avec la malade monso qui beaucoup hôpital eza $50 $100 té. Ou basa les dialyse ba nini écoute les gens beaucoup qui chaque semaine bozo couteau déjà dans de 400 ceux qui ça les crises. Toi ça li on a réchité et kenda kapenza. Bato ba binga dernièrement binateka bilamba nyonso ya bana ya boutique nateka on a 4000 francs. Na beka te non soldé nanga. Mais ça qui po na baka namunaka nakoka rosenga te na senga mutaboya namunaka isa soni. Alors que ça peut-être na senga qui na se retrouver dans ma situation où té on a ça en lelo. En tout cas dans ça na merde. Et manotanga comme on tient pression de ce qui est biaya. Mabe c'est commis na sali mabe. Blondambo oeza to récupérer ndambo tikelanga ton na bunda na miyebi. Le cas moi mikolo santa maman comme moi stable. Na bunda na beta ba porte. To luka to bongsango en famille. Na meka kozo ndise na o. Ata e oza ba moko te. Mais je te promets non zo ndise na yango. Et komaki wana namoni ba policier ba komo yo luka ngai situation penza eza tendue et ça qui est quelque moko mano réseaux sociaux et résoudra problème té ata oui on a réseaux sociaux bat bon finganga parce que non reconnaître que na sali ma beza habit de confiance. Parce que peut-être bon on taper ça qui au ça lango likambo et tant ko ça lango likambo soso bien sûr que ça malade pe moi moko te na ndimo ntinga ko mona mama na zo kufa en tout cas bat baby mama na ba ebi bat bakola na ba ebi baby de mama na bokola nga eza vie eza situation vie de basculer. Yaya okotanga makambo ba Gisèle Belate ba maman mututé non na finga mututé non na finga mututé dans le bar tout moment que na yebi ni na yo luka na YouTube et na ya ba distraction te non les nanga te Stéphane s'il te plaît laisse-moi travailler aujourd'hui. OK. Mon ventre est gargouille, je faim, on va prendre des beignets. D'accord. Comment qui situation comment qui vraiment très tendu. Nous avons mis le black réseaux sociaux et régler nos problèmes té. Lelo il y a peut-être néné à asali limbo nanga boy. Asali boy en tout cas mabe zamingi. Non reconnaître que na sali yo mabe. Mais je te demande un peu de temps. Je peux résoudre à ta 100% et à ta 70%. Nakoki ko résoudre yango. Mais si tu as temps, na za la l'aise. Na za langa.
parce que nga nazaka mutu mona koka ki ça passe na ngati bon 2 ou 3 personnes basunga nga na vie nga moko na meka kuta na bango na meka ko expliquer bango situation na bi ke lika mpese komi mutako ko silika me ako mona ke en tout cas non yeba te comment koko maboy so ezaki peut-être du coup moi qui mbamba na nga na tambola nango na pesi nabi naza na nga na moi ata esika moko ata ya 1 sur 1 eza nango na valeur te ezo représenter l'autre côté. En tout cas je vous dis c'est beaucoup d'argent parce que nga moko na yeba te kana ko se retrouver na ba situation au côté na comme kutu tina niveau lo bakay so na tel ko na tel na se nazaka nga moko santa mama biso kotangisa baleki nanga mwana nga kutu nazo grâce na botana un homme très responsable ye moko ta mwana ye akipara malgré tous ensemble te mais asala lo mwana ye donc na mutu tina makolo kota mwana naza na problème te yango batibaka zaka nene osaba dépense pour na mwana nga na sala kata dépense à 1000 francs te papa na ye moko asala yango du 1er au 30 biloko ebele eza nango eza carton ya korécupérer mosusu badeposite mpe naesaki mano tikelanga carton na sala na travailler na bunda nga mona luka bato na expliquer bango lika boye na korésoudre na nga yango ekomi oyo ekomi aza motu bomona dernièrement atiaki poste mona esaki bato nyonso otanga bakombo wana baza na bango na problème te c'est moi nga nde problème nga leki no problème et Dieu merci et nga siko nakoka te pression yake en fait nakoma omona bon réseaux sociaux so eyebi likambo yango oui bofinga nga parce que nasali mabe e nondima kofingama wana parce que nao reconnaître mabe oyo nasali nondima botraite nga de tout mais eloo nayebi naesaki mano mama ya biso peut-être asu na 2 ans ya vivre te selon bamédecin mais selon nzambe toyebi te mais soki ata bakisi 6 mois peut-être parce que na utilisaki mbongo no et na vie na nga je te serai toujours reconnaissante nayebisaki epengabi omoni pression oyo naozwa eza leçon ya vie nakoinclika yango na mwana nga ata nazokufa asala l'impossible te po asauve nga parce que mama na nga yebisa nga bonga bifaka kotika nga na kufa ke okoma na situation oyo parce que situation oyo siko eza koboma nga vivant na otala boye donc tozobomana biso nyonso ensemble mais nazosala effort yo aza forte mais je ne suis pas forte parce que naza na nga na motu na otalela te nayebi ke bafundi mano afundi nga na parquet oui afundi nga na parquet nakimi na nga te meme dalobi na nga na turki na nga na turki te nalongola na nga sim kaka tout à l'heure so na sisi nazozongisa sim na nga moto nyonso abenga nga amonake sim na nga ezoleka nango navanda na kaka na ndako mpo so baoluka so obibi na bino libanda te to soda so bamoni na ye yo te okango te bakanga motu kaka so bamoni ye navanda na nga na ndako na mwana nga parce que nazamilobela bon nga moto fo naluka mbongo mpo nazongisa ngo naefe mano nga moto fo naluka mbongo mpo na repara yango okangisa nga parce que oza na raison oui donc makala oui mais so naza makala nazwa mbongo ya ozongiselo te et puis nga mama na nga ozanga na 1000 francs ya omela ya osomba kisi mwana nga peut-être aza na grâce papa na ye ozwa ye mais eza koboma nga na mesa na mwana aza force na nga bato nyonso babenga natambola na mwana nga lokwa chakos nakoka asusu ata kovoyage ata pendant 2 semaines te parce que mwana nga azalaka vraiment baamidale donc asala bafièvre à tout moment
Et nga mona yeba déjà so ebandi na une que na attaqué boy. Et lorsqu'on a été prison donc ça 6 mois, une année. Peut-être mais ezako non mi boma. So solution ezate. Bomi na mi boma. Na boma na mwana ka to kende. Pendant qu'on tike na mokilité. Et puis dans un bateau ba conseiller nga ba ko conseiller nga donc likambo comme la mutu. Luka solution. Et le lotang mano na moni a commis na a commencé déjà le 24 hein, to solo la ka. Et le lotang na moni a commis vraiment na mi lobela ki vomi nga mona ya na bimisa na réseaux sociaux. Mano je sais qu'elle a beaucoup de preuves. Et puis vraiment na kosa ki m'a belé ka pendant luka bon ouais mso na kosa boye mso pendant na urgence moko boye. Mais ça va. Dieu fait grâce. Ton lukato résoudre en bat mamone peut-être ba poste na biso na page mano a commis parce que zaki moi que likambo tokoki ko résoudre en biso mibale pour ato yo commis na réseaux sociaux ka ngani ne ande mutu fona bimisa biloko wana eza nango mutu mususu te mutu moko te na réseaux sociaux mutu po nga na cause na salle mabe mais mutu muso ko profiter non la pe boy et comme en cas de midi à 14h mais en tout cas na bateau bomoni ba poste na biso bolimbisanga aza yaya ndeka nga na lobaka nga na fingaka ba parents te na fingaka bana te en aucun jour mama mutu moko te na fingaka papa mutu moko te na fingaka yaya mutu moko te na fingaka et c'est peut-être mais pourquoi boy en fait c'est mon qui vaut mieux ayez dans les réseaux sociaux peut-être et si que n'a siko autant ok yebani ok na sali mabe ok na sali abi de confiance ok siko donc on doit temps et roluka mbongo pour atabaka ninga non ça la prison mais net nga nene ya na komba nzamba azotanga likolo non préfère na mi boma na kena Stefano to so dans une solution likambo na ko impliquer ngo Stefano vite na mo bimana baleki na ye ata na kufa batikanga na kufa pour situation non bon baso baba na azola la paix tandis que moi aza très souffrante son abimi c'est une photo na ye lelo boye bokan c'est ça 2 personnes mais c'est la vie to senga na vie te makamuso comme la biso mais je sais que je suis une fille forte peut-être esimbi te lelo lobi esimba ezaki likambo tokeko atako tote tokobela na justice nasengaki katika nga na travailler na nga na teka bilo na nga na réseaux sociaux nasala badile na nga nasala lokwa comme si rien n'était pour permettre nga nazwaka babongo naluka ko résoudre baproblème non très facilement mais mano azaka impulsif hein mais bo comprendre ye pe bo tenir ye regarder nga mo na fongola les portes pe comme boy et donc résoudre ango non sala o nyonso mpona sala donc résoudre ango et malade ya mama nanga eza tellement très sérieux aleki na baopération mo ya minene alekaka na badialyse à tout moment aza kadanga moko na bino obeyaki fo kobota bana ebele botano mpe bana basi parce que so baleki nanga ya mibali bazalaki bana basi toye toluka ensemble mais bana mibali boyebi ndenge ezalaka c'est bouché pardon
Donc, et on a un coup de bakake. Bateau bomone peut-être na riposta qui. La riposta qui peut-être toute vérité n'est pas bonne à dur. Parce que msusu likabuboye saliboye. Mais nakoko tsa ba parenté na makambo, nakoko tsa bana te. Mano de la makambo a teleki pour nanga oza la grande sœur. Donc bolimbisanga msusu na ba poste nanga. Peut-être naza na au fond na loba yango wana pour le moment. Ya ils ont bon rebelle. Bon rebelle. En fait, c'est un bon coup tout ça ka funa récupérer babiloko nyonso na récupérer nangango. Nzambo sunga ya. En tout cas, ezaki ngamongo jour à suka tant de ça ka kin na bi comme monta en tout cas na simba mutu. Omoni mbongo ya ke ozui msusu 3000, 1500, 9000. Nini boye biko sombi boye bona lungana mo 3000 na sa mo boye na ko balusa na kozongisa esimbite. En tout cas, c'est beaucoup d'argent. Et aza na raison ya osilika, aza na raison ya ko peut-être ya ko manifester ou fa manifester et ngala aza na tort. Non, nebika que non luka solution. Mais je vous dis non luka solution. Nasa un homme fort na bimisa o fo na bimisa o erotikala ata malembe. Oui, nebi que to komi dans la justice. Ils ont problème te. Ata peso boki lelo ke bakanga na ke prison. Ils ont problème te. Na ko assumer ngo parce que noye bakena na kenda boîte te. Na sala na ambiance te. Na conscience na yebi ke na sombela kango masanga te, na sombela kango déjà ke boyebi ke na ta na kitoko te. Na te ka bilamba na ta kitoko te parce que na za temps ya distraction te. Ça va faire toujours que nous sommes depuis même ça comme à Kati Moussala depuis 2018 tant comme perdre ma connaissance parce que il arrive à perdre connaissance d'ailleurs Kata Moussala et depuis na zakata moi ta distraction que dans ça la boîte na mes avis merci beaucoup. Peut-être nous allons prochainement pour le temps où na moni matie poste na batma comme benga et tout nene ami dazo ça non eza faute ami daté mi daza youtubeuse eza pendenga na youtubeuse so na yoki likamo boye na réseaux sociaux dans ça lango live donc eza na ba faute na biso te so muta na likam na réseaux sociaux te biso pe to loba te so muta na likam na réseaux sociaux to loba mais nga loba ka réseaux sociaux et résoudra nos problèmes te pas ta to na réseaux sociaux obanza obimisa nene ya finga kinga nene ya boma kinga nene ya sala kinga boye mais na suka lango kanga mutu faut luka solution pour toi déjà na justice attends la justice bon kanga 10 ans 20 ans mais après nga kande mutu non pesa ka solution ou non ça la peine nga pona mabe na sali mais à moi so na sala ngo no yeba ke na lela ki yango te na sala ki yango ambiance te. Rosa Bella, oui, nous sommes malhonnêtes. Cause de malhonnêteté, peut-être que c'est qui yopé. Ou lingo salango, mais na lobi teke na somba biloko te non, na somba. Ezaka kozwa bambonga badouane ngo pendenge zo mata eza compliqué. Mais ça bon ça grâce. La senga ki ka mano wa yananga, tiki nanga ka tamboye. Au mona ke no résoudre ngo. Maza mutu azana na kanda likambo pe zana no cho après le camion c'est zo nango solution. Surtout zaki ata 3 filles, 2 filles. Il faut bota bane belé bota na bino bane belé. Bye bye, je vous aime beaucoup. Maman chérie, tu m'as monté?
Ok, toi aussi tu m'as beaucoup manqué, chérie. Oui. Maman, je veux voir le Ok, touche-pas. en fait. Général Adassa, nde botiaka bokata grâce te mosuki. Ozonga pas grâce à sa mino vérité. Nga nazana mutu te oyo makambo na réseaux sociaux. Nazala ngo te. En fait, ngai naloba makambo na réseaux sociaux te naza na raison. Oh na yo loba parce que naza na tort. Nga naza na raison. Nayeba likambo te. Mutu moko te bomona nga na otikala ofinga mutu na réseaux sociaux na okosala analyse parce que naza youtubeuse. Yango bato nyonso babengaka ke mida azoloba ko ke turki mida azoloba ko yibi soki combien mida na yeso eza faute ya mida te. Aza youtubeuse et musala na ye yango wana. De même que nga personne oki likambo mutu na yo osala yango analyse. Mais mutu na mutu ana ndenge osalela yango. Donc je vous laisse retenir nga rigueur te. Et Mano Aza vraiment na raison peut-être qu'il y a aussi déchaîné bongo parce que Aza mutu Aza na kanda et mutu Aza na ndenga sala na kanda na ye.